Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou Oye. Le loto libino tonton international des Abakouk, tonton Douche Kapanga, ya biso Babakouk, tonton na biso ya sir aye kolpe sape opinion na ye na makambo o ezole kantuka bokozala desite boyo kaye boyebi ke alobaka bien chaîne ya Sila Bisalu officiel eza chaîne na ye batu batika kokosa biso Babakuki bozala ambriete bozala agité te chaîne wana eza ya Sila Bisalu bosote bapibi te boyoka tonton Douche Nando yidika la moto yidika pardon nani afufuna madeso zo salo c'est pas que tu es mon ami bon c'est mon ana quitté non la sali faveur na biyo ya kutra na vandi o Batista zo lia misu kala nga madeso misu ne faut ta la poche le mo sombi pour nga lengi mazo sa musala attends ça ne qui domestique mais ça musala natika komona jamais boya za monde moi on côté pesa ni ça tika ba pesa natika mongo du pesa ni no ngalo pia pesa $100 ko baba $100 wezayo abazayo apesina ezayo tala ko saba jete ma répétition na baby na quartier na momo bima baba bon si on na passe ezaki ko pa biso malisko yo no lekila l'esprit copie yo fala to zali na mbongo ne mobile tu pesa mongo pesa monte o pesa mongo na mekio il y a dans ce que l'on a dit les rôles de ça on a ça programme on a et puis nous on bon à babalé aux autres que ça non expression non ils non ma bien verrier comme sont des choses qui chidate tout bien ba mon solo ni on rôle là-bas t'es mais avant t'es un moment affectionné quel non changement on sommes brochette non na baksata et qui t'a Sila omwe mikolo luka accident cause of makofi na ngai luko sa accident na multiplier makofi sila on sala bimsa mongo ngai sila na komo omwe ba fia buya genre na yo o batemela mbala na mbambo na boma bango ta nef na ba Turquie na ba Yugoslavie na ba Venezuela ngai yo mangati ngani na bomba yo yebitina nga ba reflanga na bandaki koloba Babakuki chaîne ya Sila Bisalu eza chaîne na biso. Est-ce que bino boko imaginer mutu lokola Sila Bisalu ayebana aza na succès soki 27 tato 26 ans de carrière akokende kosala na chaîne na mutu mususu? Je m'excuse, akokende kosala na chaîne na mutu mususu penza eza na sensité sur la pelingi aloba chaîne ya Sila Bisalu eza ya ye eza chaîne ya mutu te Babakuki bo décourager te bo continuer pe ko s'abonner massivement na kati ya Sila Bisalu officiel. Maman na biso auti ko ningala na malade changement de climat et pc moi malade mais kalate akozonga bien akoya koyebisa biso soit akopasser message na communauté na ye pona ko assurer bino pona ko vendre sa mitema ya Babakuki ke chaîne wana eza ya Sila Bisalu officiel totika ko s'agiter totika biyoka yoka tozala concentrer na kati ya film na biso Babakuki nazo belela bino to consommer le ezaki 7e épisode na biso to consommer film na biso yende ko Jean Paul wana il faut ba ngola ye na kati ya SB ba bengana ye akende kotia ba ordre kuna na chaîne na bango pe kalate bokozwa présence ya bana na biso na film ya sikeko ya bokomona présence ya mam ya bana na biso mams na biso ayoka ka biso Babakuki biso nde toza ba ange adorable na ye biso nde toza ba fani na ye parce que soki biso toza te mam sazate alors po sepelisa bino ndenga continuer ko sepelisa bino bokomona présence ya Linda bokomona présence ya Michou bokomona présence ya Naomi bokomona présence ya Lysias bokomona Gatbi bokomona lisusu Shikito bokomona ye na kati ya Sila Bisalu officiel na ba film ezoya mams na biso ayoki kolela ya biso Babakuki na ye alors bozala kimia SB eza chaîne ya Sila bosotaka ba publicité te bo continue ko s'abonner Bisalu
Ela foi